Bande konanga ba congolais à RDC bisika nyonso besoin na monde entier naye koloba lelo dimanche naye ko partager na bino kaka ndenge tosalaka mwa eloko mokie oyo ezali na kati oyo toyoki na Congo centimètre actualité ezali centimètre babetie na Kinshasa oyo centimètre oyo azali ex copain ya Karine Mokonzi akendeki na Kine akende na Kine akomi kuna aleki lelo na émission ya Fifi Siwa na gare centrale oyo ezalaki émission ya Karine Mokonzi aleki kuna azolakisa ndenge balingi batobole liso babetie na Kine alobi kutu po atambolaka na basoldat il paraît comme bagarde de corps na ye moko bakati ye lokolo selo ndenge azoloba alobi pe ye moko auti na hôpital auti ko se faire soigner tomoni ye pe na baspardra na elongi tout et tout il paraît que babeti ye na Kine parce que azakendeki Kine ye avandaka na poto na Nantes akitaki Kine mpona je ne sais pas kosala aza pe na album na marché te c'est un musicien ex copain ya Karine wana obiso nyonso toyebi centimètre oyo Karine vraiment afula ye vraiment moto nyonso amona ndenge Karine afula mwana mobali wana et puis voilà après boyebi bino nyonso oyo elekaki entre bango et puis voilà il est parti maintenant à Kine asalisi tomonaki yango asalisi babengaka yango nini asalisi conférence de presse par rapport à quoi toyebi te parce que aza na album na marché te aza pe na album oyo elingi ebima te mais asalisaki conférence de presse oyo tomonaki bafifi siwa baken piana bagloria olangi bazalaki wana bazopose baquestion mais toyebaki te asalisaki conférence de presse wana pourquoi parce que aza na album na marché te aza pe na album moko asali te mais asalaki quand même conférence de presse tomonaki biso nyonso et puis d'un coup tomoni à partir kutu ya poto awa avakita na Kine abande kofinga wata oyo azali papushe ya Karine Mokonzi toyebi te mpo baboyani na Karine akotisi papushe toyebi te soki mpona nini abandaki ka d'un coup abandi kofinga papushe surtout depuis Karine akoti na poto awa depuis Karine kutu aza na Russie abandi déjà kofinga papushe ya Karine oyo héritier Watanabe azalaka papushe ya Karine moto nyonso ayebi centimètre abandaki kofinga ye a partir ya poto alobi na okita na Kine na kobeta yo et puis na kobeta yo na Paris au moment ye moko kutu avandaka na Paris te ye avandaka na Nantes mais alobi akoya na Paris akobeta papushe ya Karine akobeta ye toyebi te soki eza conflit mpona je ne sais pas eza conflit ya mwasi to en tout cas na comprendre conflit ya bango te mpo eza ya miziki te mpo baza niveau moko ya miziki te papushe aza na album déjà na marché et puis ezotambola bien biso nyonso toyoka BM batuta noir Dédé en tout cas musique album na ye vraiment esimbi et puis efandisi ye mpenza na trône na ye quoi en tant que musicien autaki pe déjà epai ya wera azalaki déjà musicien ayebanaki déjà à partir ya epai ya wera aye mpe kosala album wana na ye esimbi mpe et puis ye aye kokutana na Karine babandi balove na bango et puis Karine afuli ye ka ndenge ezalaka et puis lebaka boye na Karine tomoyokaki nano abandi bavoice ye na Karine po toye komona ekwei sikoyo etiki Karine ekomi papushe biso nyonso tomonaka bavideo eza na net azofinga papushe tout ça muselekete des histoires comme ça na okita na Kine na kobeta ye nazokita na Kine na obeta ye effectivement akiti pe Kine tomoni mpe akiti Kine papushe mpe aza na Kine donc héritier Watanabe Karine abengaka papushe aza na Kine alobi akobeta papushe okobeta papushe tomoni kaka lelo oyo dimanche dimanche aleki na gare centrale oyo émission moko ya RTGA oyo moto nyonso ayebi Karine Mokonzi abandeki kosala mikolo fifisi wa moto azopresente émission wana tomoni kaka senti wana aleki kuna epai ya fifisi wa alobi babeti ye garde du corps na ye moko donc moto moko azalaki na ye bakati ye lokolo babeti ye voilà puis ndenge alobi ndenge babeti ye alobi ezaka musicien wana biso toyebi mpe musicien toyebi déjà biso nyonso musicien oyo ye asalaka ne baconflit alobi ezaka musicien wana moto asalinga boye na kolakisa ye tout ça
aluki siko problème to lingi siko na bete ya bien 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 siko on azomi tuna est-ce que ba preuve ezali ya koloba ke héritier muto abeti ye donc eloko na okoloba na senti Kinshasa eza poto te kine eza bana kine bakendaka mangungu te oko perdre vie na yo pamba pona ba polémique ezanga tina wana fana na poto tranquille awa ozo bunda na miziki simbi nanu bien te bunda na miziki yaya tika makambo ya kini wana tam tu peux okoloba eza héritier muto abeti yo peut-être pe eza héritier te peut-être eza ba fan na po ba fan ya kine ba betaka eza lokola ya poto awa to suka na ba nini oyo na ba vidéo na kine kuna ezalaka makofi il faut faire attention il faut vraiment faire attention parce que via mutu ba memaka ngo na ba GTA polémique nazo comprendre ba polémique bokomisi yango ekomi ya nzoto ya kobunda ya kosimbana na nzoto pourquoi polémique faut eza na limite bazoloba polémique eza biloko bozolobela oh disque na ngai eleki disque na ye tout ça ya biso ezo tambola ya biso ezo yokama partout bazobetango na kanisaka ba polémique ezala inde bongo mais oya komi ya kofinga mutu museleke te na kobeta ye héritier aza na bato ne balingaka ye yaya lere yo kiti na kine kuna et puis kine eza kine mboka bana kine okitaka bo bandi kofinga mutu leki na ba émission ozofinga mutu ka boye ba osalo mabete donc il faut faire attention il faut vraiment faire attention bo ça ba polémique ya musique ke ba polémique okotaka na ba vie privée soki eza na eloko msubozo wela na héritier watanabo il faut yebisa batu ke na ebite na comprendre bo welinde mwasi to nazo comprendre po bino bokabwana kina na Karine depuis bokabwana na Karine mokonzi depuis longtemps et puis na comprendre mbala moko obandi ko osai nano ba voice ozobimisa ba voice nyonso bozaki osola na Karine ozobimisaka titi etiki ba voice batu baye yango bazolinga suko tala yango te suki sango wana te obandi siko na héritier papa elo ni nango batika to balobaka eloko soki omeki esimbi te mo elandi ezalaka nini tika parce que polémique oyo ezesu ya musique te obino boko mosala wana ekomi oleka ekomi likolo makasi ti ya kosimbana na banzoto et puis olobi héritier muto abeti yo est-ce que oza na preuve ke ye muto abeti yo papa kine basakana nango te kine apoto te ke mbila akobima ke mbila akotala ba caméra akotala soki akotala ba caméra na kote wana soki mutu tele nde mutu abeti yo ndenge ezalaka na ba uba na ba metro ke bakotala ba caméra papa na kini caméra ezate na kini caméra ezalaka te il faut faire attention na kini caméra ezate na ndimite ke héritier watanaba oza vraiment na ta ya s'occuper na yo oza ni na album na marché te oza na eloko moko te bato bayebi oka à travers Karine Mokonzi donc Karine pe depuis boboyana na Karine bato pe bakipaka olususu te finga Karine bato bakipaka te otiki Karine obandi na héritier bato bazoccuper yo te olobi oke na kino ke kobeta ye na kino to ka susu yo nde babeti yo olio yo beta ye en tout cas to comprendre de susu te ndeko oyaki na media pona kosala musique ou bien oyelaki ba polémique obike na comprendre oza tu es encore trop jeune sala musique na yo oza pe na voix ya bien tu te présentes bien alors fais la musique ke ba polémique wana ezanga tina wana kolanda ba chronifoite wana te ba okotso na ba erreur makasi lero obengi par exemple obengi héritier chronifoite obengi héritier muselekete soki muselekete obenga yo wana est-ce que ça na sens respect quand même ya mikolo aza mukolo na yo et puis amatisa on a Gloire Olangi kutu atuna ka jour asaka no interview amatisa ka on a podium na ye a présenter yo na respect nyoso tout ça là quand même reconnaissant eloko ni nango asali oyo olonga pe ko lobango so pe batuni olobaka pe yango te ndeko kine na biso kaka papa kine ya poto te tamuso umelite na yebi bambulo sali na poto te okanisi ya ndenge ezalaka wana poto oki osala boye muto asali yo boye obimisi mangungu obengi police baye kokanisa bino papa na kini sala attention boki oboma yo kine kamera eza te sala attention kuna eza mboka bafan et puis bafan babetaka eza lokola ya poto te il faut faire attention mon frère. Il faut vraiment ça l'attention. Zonga nana tu kuno ozobeta ozosala musique te, ozani na album na marché te, na bikutu loko ozosala kuna te.
ozani na album na marché te ozani na eloko te ozani yaka kozongo sala no mapa place osala kana na boulangerie c'est mieux ozana musala c'est très bien kutu e kamisengale bato bandi oseka yo ozosala na boulangerie bazolakisa yo wana efezalaka bato ya poto o bato ya Afrique pardon o bayebi importance ya musala te nga namonaki yango natrouvaki yango très bien ozana musala no tu te débrouilles bien ozosala na boulangerie ozosala mapa c'est très bien il y a pas de son métier. Fin du mois ozana mbongo na yo ke bato batelemaka bafandaka bazana eloko ya kosala te bazoloa na basalo bato mais yo oza quand même na un responsable tu as un chez toi tu as ton boulot ici osalaka na soki na boulangerie papa est-ce que boulangerie eza mabe na yo kele ekutu bato mao babando seka yo ke ozosala na boulangerie baseki aza mutu ya mapa eza mabe te fin du mois oza na salaire na yo ozongi osali musala na yo wana papa kini wana boma yo pamba kukina na omoni ba polémique wana eza na bakolo nango yo uti poto ke no fandi la polémique na kini ba boma yo mama no aza na besoin na yo na ba parents no baza na besoin na yo ya ba polémique ba grand musicien na yo kokota to oyebi année quoi nani héritier abanda polémique oyebi année héritier banda polémique héritier aza mwana wengea ayebi ndenge bakendaka ndenge bakumbaka polémique yo utika na poto kwa ngulu nante no wana okendo bando finga mutu kaboe asali ope logo moko te na landa des journalistes fifi atunaka oli fifi siwa atunaka oli kambwana yo na héritier wata bozo wela nini oloba apete ozo benga museleke to yebi ba fan combien aza nango Gloire Olangi pe atunaka oli kambwana oloba pe logo te papa baloba ke mutu na za promena nga na ye eza boye na boye mais ozo tanga promo boza na ye boza na yango bino mbalete mais ozo finga kaka eza zuwa pona Karine to nini yo lobaka yo muto boy Karine pe atiki azune dondi na atie pembeni makipaka yo te batanga kutu kombono siko moni ya Karine ezo simbesi to ke pa héritier papa keba héritier yo za mwana poto zonga na poto ya kosala misala na yo sala kawa ozo sala à côté ba obi na yo ya musique et puis ozo kende musala na yo na ba boulangerie c'est normal. C'est normal. Na poto biso to sala ka misala mike wana. C'est normal. Et puis ozana obi na yo ya musique et puis un jour peut-être ko sourire au sali no musique. Yo que no kota na kuru ya baga ko finga. O que no kota na kuru ya baga na ko finga boy. Ba héritier na baza batu ba kemba na ba polémique ba yebi ba polémique ndenge tambolaka. Ba kemba ba yebi ndenge ba polémique tambolaka. Yo ozana mwana poto ko kota na biloko wana te okokango te. Okokango te. Yo kanisi ndenge bofandaki na Karine soki 3 mois soki 2 mois wana muke wana lakisa ko kanisi okoka polémique. Okoka polémique te. Po mona ko Karine akoka kango kanisi okoka polémique te. Tala kaka osali atana no mois te ozo finga kuna na fita ndenge ba betio. Papa zonga na poto soki ba beti yo police akoya ko intervenir. Na kin abana na kine na ebiso ba ko frapper yo et puis sans trace kine za kine kine za na caméra te o kine za na caméra te ko lakisa ke babeta ki na butu babeta ki na moizonga na poto ya ko continuer misala no salaka ozana salaire na fin du mois ba polémique nini wana ya ko finga batu ba miseleke te ba nini ezo kitisana yo moko oyebike lero ozaki na Karine et puis ça ko poids moko boy kilo moko boy et puis ozaki garçon moko aimé par tout le monde parce que tu ne parlais pas beaucoup d'un coup to ebite soki ba pesa otonga nini obandi ko finga obandi ko bimisana ba audio premier audio ba to so lobaki abimi mais le to moni komi ba audio na ba audio mba nini azo trahir moi si azalaki na ye otiki makambo ba audio siko okoteli siko omoni ba héritier wana na pesa o conseil po za mwana poto lokolanga ba héritier